Les gens normal, mais biso moko to pesa boké, tu as raison. Moi ça ba to ko fi ata mundi mi moko te. Merci beaucoup na vie na biso à Bandal, passer na biso à Bandal, moye monene frère Patrice. Mon tasala quand même déplacement accueilli à tel à vérifier. Mais ba to na solo ga o tout batika le ba sombalanga oyo. Musa na bango ba sala kanini. Ta ko la kisa biso ba film ba porno na télévision. Tela motunete Michel Bakenda. Awuta mboka makolo tiki sasa makolo vimba ye. Nzamba sali ola mweleke bele ya yembango ngana oto ebike à l'époque ko fait l'homme dans les canaux télévision le bike Moïse Mbi Kalambai soki ba koti lola yepe fa kota lola ça dit ils se connaissent oyebi se ko bala yo baliete oyebi nzamba yewo saleli angote lelo atindelo mutakala na ye yozi mutakala na bando partager na bandi mino ya église c'est que ça ko pena yo po faire chier moi na bato do soki za no esami na Kishasa facha linga landela likambwana lelo bazolandela likamba Moïse Mbi yewana kimi c'est normal l'état s'implique qui puisque ezaki dossier vide et ana mutu moko ta kinda ko funda irité watanabe soki za ke bato ba déposer plainte ndenge tout monde ba déposer plainte contre Moïse Mbi to rien to comprendre mais lelo yo ya Kalambai ezape vide et ana mutu moko te puisque salimi deka bamzuzu bazo ba kesami na Kishasa bamzuzu bazo ba kina poto mais soki za na Kishasa en tout cas justice a fache linga landa ya mais lelo ngana yo to moni film ya mopaka et tout le monde ko binaka boy olie ko to bina tanzembo nzambe ozo bina nzembo mokili kolonze mwana bakangi aza na prison kuna aviolaki mwana bato DJ Abdul banda lelo kana yekuto eza soki ndenge nini yozo ko bina nzembo na kolonze mwana na prison yozo bina likolo ozo bina mutuashi Kalamba ya salaki violence contre c'est-à-dire violence faite à la femme abeti moi ça tiki moi si a communauté kaya dessin Erwan ikote Tati Gana aussi à Sasa Papi Okito Docteur Simba Luzaya Diona Luanda Charlie Doudou Kibinda Dede Bakou Bishuka Bamba Mike Bakema Itesheni Kabeya Jisekanu Jessica Solomon Mifi Abia Kuche Miel Raf Nginu Le pétrolier Laurent Sokoko Docteur Jeff Jadi, les d'état, don de Dieu. Otapoli mingi, opebisi bambongo mingo kebanzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. en tout cas na centre ya papa Afonso landa traitement na yo tina suka ba mama kokata Yaka na centre tradition na yo. Yango na lubini yo. You come malade you yazo solution yo. Ansiedade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo na zaki na munene. Tokanga na hôpital belé, na zaki solution te. Mais de papa Fonso, na suis traitement bien et si les papa Fonso, yende mutasima solo. Ils ont des kamba de casa. Na centre traditionnel naturel papa Afonso. 3 ans na libala nga soki nazwi mibimangaka ntango tokutana papa Alphonse tosangani na mobali na nga nazwi traitement ndenge elongo bani nazwi zemi na 2011 naboti mwana nga yeyo mwana nga aza na 3 ans. Centre traditionnel naturel docteur Afonso. Eko soki po bungi benga na numéro zana benga de koto la solo numéro na yemo comme ta yambaka birote yemo kwa yambaka pouye yebi maladi pe yebi. Salut, bonjour partout dans le monde entier, Balandi tout ya Congo promo.
bon bato bozwi occasion kolanda ntina lâche na batelefone na bino baportable na bino na batele mpe na bapalon place bozwami basalutation na bino yango wana. Je profite de l'occasion de saluer celui qu'on appelle balobi le boss Raf Ngindu, salutation à soi. Et derrière la caméra je vois Cédric Sediba, caméraman mon VIP Cédric Sediba. Et pourquoi pas à l'homme, à c'est pas sorcier Igo Kolo, HK l'homme, c'est pas sorcier vraiment. Pas salutation en place aujourd'hui, place aujourd'hui, Igo Kolo, Yakwele, Igo Kolo. Salut à toi. Notre c'est vraiment beau garde de la presse sur la par rapport à ma cambiami. Takalisation, je continue, je keneka, c'est que keneto éviter. Bango balou, balimba sa biso ni nga za mutete la nga mubati. Nabo na nga mutete. Tout cela beau garde de la presse par rapport à ma takalisation. Beau garde de la presse. Bonjour. Bonjour Neymar. Bonjour. Voilà, pour te comprendre. Ah, ouanga nimbala moko. Bonjour na ba tutu bazolanda chaîne na biso Congo Promo. Bonjour na Yomoko Neymar. Talaka obenga na téléphone na beti show na bino normalement fona zala. Non, moninga neza kotora tout ça. Bonjour na ba tutu bazolinga bogar de la presse. Bao balinginga, bao balinga balinganga. Je vous aime. Donc numéro de téléphone appelle ça déjà. Plus 243 89 68 04 984 plus 243 89 80 bon plus 243 89 68 04 984 Bogard de la presse. Bogard de la presse tout le monde il est là ezaki mutakala ekité les kaki bolobela ki bomata ki hérité respecter ba cité hérité boye bonge zonge comment dit bou et si mambo hérité leki to la mga boye mal kalamba i torture kuba na moi si kubu pou to la la muki Moïse mbi et oh dadi pasteur oh et là les zonga ki to la mga boye leki ya maki kalamba oh nini ezo bina kaka boye nzete zo kaka boye to la mga lisusu oh Michel Bakinda juste bino baluba bolingi bo sala biso nini bozo komisa biso wapi. Merci beaucoup. Toza baluba bazami balé, toza baluba mbojuma, toza akananga. Comment kabolaka siko? Toka bolité. Mais biso tout toza baluba. Pour nga eza mutu na mutu. Elingi koloba te que non bo généraliser baluba tout. Puisque nga pe naza muluba mais nazo telemela bango. Ozo comprendre eza normalité. Eza neti eza koloka mboka. Lelo bato a dollar ezo komata. Lelo yo banzela ezo kobukana. Bino bozo s'attaquer do ba soit de mutu ezo silate. Bozo s'attaquer mbala moko na Fouachi. Tin, Fouachi bato ana likambute. Bato bazo ko sala mabe bazo ko lokambo. Moni ko tala déjà ko mona déjà mutakala. Eza déjà malédiction na mboka. Donc yo tata mukolo pasteur oyembela ka bato za na sima bato mutakala no ezo ko binaka na télévision. Eza déjà mabe eza libabe. Donc pour na biso il faut ba arrêter arrêter makambwana. Donc na kozonga lisusu na kotala déjà film na ndeko na biso ya mompaka. Oyo Cédric Kalamba asalela biso. Puisque pour na nga eza film ya mopaka. Kosekenen. Il y a vos par rapport. Et bon yo moné tout le monde ngezo ko baluka kezo ko beta kezo ko sala boy. Eza film ya mopaka ti. Yo mona on teke za mopaka. Soit disant que non akenda ka mangenge akenda ko sambela. Soit disant que yende mutu azaka soki l'architecte ya église ya soki ndeko na biso o ya muluba mutombo soki ndeni. Voici l'homme. Ayemba kuna azanga ngate ba clip Kalamba. Mais lelo ngana yo to moni film ya mopaka. Et tout le monde est bina kaboy. Au lieu que tu bina tanzembo nzambe. Ozo bina nzembo mokili. Kolonze mwana bakangi aza na prison kuna aviolaki mwana. Aviolaki mwana bato DJ Abdul. Banda le loka na écoute eza soki ndenge nini. Yozo ko bina nzembo na kolonze aza na prison yozo bina. Likolo ozo bina mutu ashi. Na ndenga kotazo. Tala degré musa na nzambe. Lelo siko lobi ke no demadi ya mama na yo ou bien demadi ya tata na yo. Siko wana eza faute ya Mike, eza faute ya leka Mike parce que Mike mutabanda ki na ba torture ko torturer moi sinaye. Et après notre grande surprise to mona siko vidéo et ya leki naye. Eza faute ka toujours à Mike Kalamba. Par rapport à quoi? Par rapport à autres mona bato bazo faire ba film porno. Et là, l'association des malfaiteurs. Nani l'association des malfaiteurs. Parce que Kalamba n'a leki na hit. Kalamba ya sala ki violence contre, c'est-à-dire violence faite à la femme. A beti moi ça tiki moi si a communauté kaya dessin. Yo zo confirmer aux qui presque Mike ba zo confirmer te moi ça leki na télévision confirmer Kalamba leki na télévision sengi pardon. Est-ce que confirmation ni bino bozala ngo posa. Ngana ote yebite mais pardon leki na télévision sengi anini. Otiki mo ataka ba beta moi c'est soka ba kopesa so trophée. Ataka ko beta moi si j'ai olympique ba pesa yo coupe du monde. Obeti moi ça komi banzoloko eza en sens te. Oza musana nzambe eza maloba mususu okolo bayango moi ça sentir que non
et comme c'est mal à l'aise kobeta mobimba yangwana eza te ko longoli sentir allez yo songa na kabeka mwanga tatu chimbi jitina eza normal eza propreté déjà eza contre na kosenga na ba maman na biso j'espère asenga ki pardon mais bolinga kaka te bondi maraba pardon abatu yo skopona fallait ba maman basa ndeti basa la marche na mambo ya mambo wata ba maman pe ba telemaka que c'est pas senga ka pardon ba limbisaka ye te ya héritier c'est normal l'état s'impliquer qui te puisque ezaki dossier vide et ana mutu moko ta kenda ko fonder héritier watanabe ce que ça rebatu ba déposer plainte ndenge tout le monde ba déposer plainte contre Moïse Mbi to rien to comprendre mais le loyo ya Kalambai ezape vide et ana mutu moko te puisque salimi deka bamzo bazo ba kesami na Kishasa bamzo bazo ba kina poto mais ce que ça na Kishasa en tout cas justice a fatie lingela ya puisque Fachi Muluba bagami pa Fachi aza Muluba aza Mukongo aza Muyaka aza Mungala aza Mutetela aza Muyombe aluozi aza représenter Mboka Mobimba totika division aza président moko tozana ye aza pour la batu nyonso on se comprend donc ce que ça non esami na Kishasa Fachi lingala ndela likambwana lelo bazola ndela likamba Moïse Mbi ye wana kimi. Parlons de Moïse Mieux, Kota la Moïse Mieux, mon pasteur Mounene, Oazo Kamba, église Mounene, Oebengam na Kombo cité Bethel. Mais à notre grande surprise, Mona, la fille Télémi à l'objet que non Moïse Mieux, abimisi dignité na Libana. Je ne sais pas moi par rapport, il y a Yomoko, ou le banetini. Ouais, c'est ça ma bé. Yo pasteur ti lelo ti obalite ezape ba ko bateke ba koseli yo. Nga naza contre ba pasteur, te naza contre système ba pasteur. Puisque moi nango leki na télévision ezate kamela ki kwiti ezate ke batindie moi nango pe baza famille pauvre mais azana moi mutuka na ye moi kechi na ye na Kishasa c'est faut na moi moyen de transport ça dit oza muke oui vous tapez ça qui ata PC eza par rapport figure asalele pe belete naze mwana sans beauté na yenze mwana ezala elengite 4 ans talaraka donc pona kolobake mwana makambo alobi mpona nga nazo appuyer yango puisque yé moko mwana lebi na télévision que non Moïse alongo essayer bazemi azana ba preuve azana ba mikanda ba docteur wana na justice po bino na ebite so bozali kwa biso to saki mwana bi que non balongo sanga zemi et pas Moïse Mbiye ayebisanga que non akobalanga raison pour laquelle nzembo ya yeo yo ayemela ye mais ti lelo to na 2020 azoko bala ye karaté ba para pe baleki na télévision balobi que non banda 18 ba bivana mwana biso soko bozana tembe tozala ba photo o baleki ya mwana oyo bakangisa na Moïse Mbi na lopango on se comprend c'est ba preuve ya mwana mais yombi likambo soko kwa na mboka yaka défendre malamoko kimi ke États-Unis soko ke wat ça clip abi aza ba clip na clip nini yango na Kishasa ko toza ba place moko ba clip belé ko salem ka il faut poto quel complexe poto kendaka posa clip abi faut kendaka poto. Si les beaux gars, soit ça l'ensemble, mais l'exception maman va ça la siko, tout ça tout ça netini, il faut biso ko ba netini. Binonne bo ben ngaba ba ça l'ensemble. Te badad makamba dad ezate. Dad ndenani. Dad papa. Te dad même na parler ko bien papa na bino dad en anglais. Bandi minde ba komisa ko batia confusion, batia division. Au mona mundi malobi o biso toza ba chrétien, bino boza ba païen. Ça dit que ba mise chrétien bazali na ba mise païen bazali fali lelo faire seleo babili banem babenga bango ba païen onzamba yebi bango te bango ba ya na diffusion na au moins c'est que cameraman aza cameraman ya païen cameraman oza païen yo za journaliste à Satan oza Satan eza division siko bango moko baza ba santu bango moko basala mabete bazoko sa division. Est-ce que bana nzamba ko sa division nzamba za nzamba division te aza nzamba ordre aza nzamba désordre te ngana to ebike à l'époque ko fiolo midale kana télévision le bike Moïse Mbi Kalambai soki ba koti lola yepe fa kota lola ça dit ils se connaissent ba yebani ba melaka place ensemble ba sala mama tout le monde dernièrement na fête ya Eric Mandal fali na Moïse Mbi ba simbani ba sala ba Michel Bakinda tout ça c'est que ba yebani batika division wana siko lelo bo pesi ko fier raison kolongo sa yo passer mobimba kolongo sa mana batu zemi oyebisa ko bala yo baliete oyebeli nzamba ye oyo saleli yango te lelo atindelo mutakala na ye yo zi mutakala na bando partager na bandi mino ya église c'est que ça ko pena yo po faire chier mwana batu mais normalement justice faut landela ye état de droit za makasi. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA,
bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Onyokwamaki, Osufraki. Habit de confiance dans la famille, Okokaki Kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na yo Kotonganda ke Kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée dans la construction de immeubles, bâtiments, maisons, bandako ya ndenge nyonso, okoki kotonga ngo na T4 construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya kolukandako, T4 construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo. Olingi pe kotonga ba immeuble quartier Mobimba. Et sa spécialité ya T4 construction, contactez biso. Sans serveur, na T4 construction, toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va salir très qualifié. Qualifié koleka pour na kotongela yo ndako o ezali et kotikala immortel, inoubliable. Oh yes, yes, yes. T4 Construction vous propose aussi des services locaux. Luminosité à bâtiment et éclairage public. Installation de vidéos de surveillance. Installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, makoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes. Olingi talo. Dans le pété. Car de quelle construction et ça offrir pas prix très très abordable au pour qui qu'on négocie en futaranda mondam o yesengoteur de quelle construction moi na Congo mboke bongi yaka de quelle construction avec pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo bokoko na yo vieillesse na yo de quelle construction bambolama eza état de droit ya fachi donc ngana yo tebike Neymar ezaki kala soto ke poto sa l'émission bonanda kwa bato Batou nyo zanani, journaliste internet, babengani yo. Onani, journaliste internet, voire même, moi c'est Amatou Samuel, Akufwa, Mama Kapi. Poto ke ndogozwa image, sika vanda soki na mbinza pigeon soki wapi. Basikise pe bango basala pe, ti lelo zo vanda pe mena mana mbinza pigeon kuna. Baboya biso tokota poto zwa image. Bino bato internet bo finga ka bato. Mais bino basa na zampe botika ko kufela bana bato. Matou Samuel akufela combien de baso yoyibi. Mais 4 ans mouké, sans compter ma petite chérie, sans compter bateau tangana bango na veni. Quelle est la place à coller là? À couper les belés. Si on a bango zolo bakaka te, on continue toujours au bala. Et ça normal te toujours basa nanzam. Lelo moi c'est aller mouloto à koufi. Maman Christine. À koufa que 6e mettons pas semaine passée. Tant à koufi toké na morgue ni pasteur ni ata muto ayembe la ranzambi. Mais bango papa moi c'est mabal yebisanga bino bato batika na mokili o boyembe la kanzambi nani angwa yemba banzembo makasi ya bien adoration ko le kale muloto ça dit que bozo reconnaître mon bal na ba œuvre te moi c'est akufi buino boyete au peuple ndeni ni toboto pesa bokechu et raison c'est le moment où on a bokechu abando sala ba vidéo bisala sala abando finga peuple OK peuple les normal mais biso moko to pesa bokechu et raison. Moi ça bato akufi ata mundi mimoko te. Merci beaucoup na vie na biso à Bandal pasteur na biso à Bandal moye monene frère Patrice. Mon tasala quand même déplacement accueilli à tel à vérifier. Mais bato na solo ka o tout batika li ba sombalanga oyo. Musana bango basala kanini. Kako la kisa biso ba film ba porno na télévision. Tela mutunet Michel Bakenda. Awuta mboka makolo tiki sasa makolo vimbaye. Nzamba sale ola mweleke bele ya yembango nzamba sale maman na délivrance sale maman na miracle akomi na Kishasa ayemi banzembo succès olia continuer ko yembela nzamba akomo yemba abeda chou Eric Mandala eza le posto a pembe ou bien comment na mbala moko na vie na yo bando teka bikeji na mbujima oteka komona $100 tout comment tozola nanu bato olia beta nzambe matolo yo komo beta bato mokili matolo eza mabe eza mabe makasi esugelaki wana pete banda utana kaleso wana mbujima etiki sasa ya pembe ekomi kaki akendaka États-Unis
ataka leso apambo asomba azoko ko somba ataka kikokoto ngo balobaka ata balobaka ke no kabaka te ba mona na mbujima kuna batika bazokalinga biketi ozosunga bango te Bogarde la presse yeso kati lelo omoni nazo ba mama solo omoni lelo ki noisere komindeni ki no pa ba yo ba yo ke no muto aza pasteur il faut pas pesa ekombo machouar ankolo papa na biso aza les EDD donc yo komi les EDD pasteur les EDD nzambe aza susu na mbanga te mususu église mo za matetao pasteur na biso tika yaya bibundeli ankolo pasteur akomi bibundeli ankolo ya komo bundeli ankolo na mona pasteur mo azoka na télévision l'avocat numéro 1 des diables yo komi avocat ya nzambe yo ko défendre nzambe yo komi avocat ya nzambe mususu azoba o défenseur yo komi défenseur bo ko kota papa la ya gombo bino botanga kombo na ya l'architecte pasteur l'architecte numéro 1 des diables et bon c'est mewa musindondo architecte numéro 1 à Congo bolobele la raete Bogarde de la presse nazo kata ote kozwa tous on a un peu moins sima tozakana ba prophète ba passer pe belé bazaki ba yebana ki ba papa ki mbangu ba moi ebele ba yebana ki na sima mais makambo oto mona lelo ba passer na biso lelo bango bazalaka na ngote c'est-à-dire quoi mambo nyonso différence na ezala lelo c'est que bato akala no sala nzambe ndenga solo biso ne ba passer biso lelo ba sala nzambe ndenga solo te poto mona mutala ki mbangu te to mona mutala so ya nani te mais lelo mitara ba passer comme le roi bonjour na internet yango pona kolobake yo so mona mutakala ne mwana nsemi yo mona mutakala simoki mbangu yebisanga mutakala nini yo mona ba pasteur église de noir ezaka ka ba église o Coutinho tala Coutinho mwana na yaza ina États-Unis olio vana otini mwana États-Unis mwana meli whisky alangwe asimi bouteille ya whisky avani na Benoît akomo ye mazemba fali zela nano yo tozo kende wapi koto Michel Bakenda otime fraude ebe lingo loba nini o pe bazala ba français moko basa naza baza ba français moko boye do ba français fignolant quoi la yo po bango ba quoi la rabatu do pasteur ko mu ko quoi la batu na ba français moko boye on va comprendre te ou bien aimé Dieu m'a dit tu vois tu es l'avenir oh yo banda Moïse mbi alobaki ke bandimi ba ko voyager tout ça déjà le 23 lelo 2020 janvier bakei yé muto akeiti ça dit que bola moza kuna te ba otu baza kuna baza balate baza banate baza baste ba voyager te ba msusu kuto atatike ya banzale matika ko futa kaka ko kangama tingama ya yango ezaka nini yango na kisasa totelelwa makambo oyo tosunga président de la république par rapport ya ba acte ezate ke tosunga ye par rapport ya ke non tosimba kaya to banda osala nzela to kombola te par rapport ya mentalité omona ba mokonza mboka lansa kini bopeto elingi loba te ke to kombola nzela kini bopeto ezo bandana na mitu na biso nanu est-ce que mitu basa na nzambe bazo sala kini bopeto mais ye fachi mais bato ko kanga bango ana te to boy to sala marche puisque le longa na ba komo ben kalamba e passer na kamwe akomi passer papa ne ya mulimu nani tozo yeba te na mona ka bunda lesa leki na teja binga mutu na pesa yekindoki bondi mango bo eza normal eza normal a pesa yekindoki siko yebisa papa ne ya mulimu nani kwa koma passer et puis ozo mona bato che loboko ndenge ni yoza divorcer oza na droit ya ko cha mona bato liboko kala aza na droit mon côté il faut s'arranger na libala s'arranger na libota na ye et puis ko cha mona bato loboko eza bambouye mande ata ko ba finga ba lubango ba mzuzu ko ba rimani ka son ko to ko lobate baza ba comédien ye ko na talaka kazo dobe moi koto ba bêtise tanga koto si me fongwa te tala yana batu mususu mona pena bo alati vesa alati bo show fashion obika amobali tale kakalamba Cédric masoko boule on dirait kwanga bakatango na moto bachango do omoni pena ola alati vesa ko lobaki ngana amobali yo masoko mike tolomo mabe ya Michel Bakenda kutuka leso wana pena ya noir wana ekomi ya pembe wana ekomi kake soko zuika ochango na maya makele modèle bambisi bakolanda ko kutu idete tala degré Bogarde de la pleur attaque oza Mitsa Sikoyo ndoza grand frère ya la fille oyo Mike Michel Nani comment Moïse Mbiye oza grand frère ya Eliane réaction ningi za ndetini envers Moïse Mbiye déjà na kena tumbi église tongo na keko tumba église mwana mwaso ana lelo bato bazo condamner mais a sauver milimu ya bato voilà la fille à féliciter soka za na bato na biso bana basi oyo ya Mompono oyo ya baba Selema oyo ya ba rompwenga baba linga basala ngote a sauver milimu ya bato pona kotel sa botala ba pasteur bino bokumisaka ye oyo ezanga ai ba yembela nzembo na ngai oyo nazana nini
akosanga pendant de 18 ans. Mais bandakala on a banda lobate ponya lobango kasiko yo. Ponya banda lobate bandakala. Koko c'est le mingi. Abando tester. Abando tester total année on a kobala lelo na ko se présenter. Lobi na ko se présenter bébé tala na tikana tosala na disque. Tosala na nubo, tosala ba clip. Ti abi non. En tout cas 2020 en tout cas iko simbate. Tikana lobango ya ngonde alobi. Lelo ba xénophobie mususu tout ebimi. Bazo ya mabango epa ba momulo poté. Et pour moi, je suis un journaliste. 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 Tala ba buzo ba mususu comme les locaux ça l'annonce na des annonces tant que nan afongoli chaîne moi mulo pour TV ba chaîne pe bebo au monde moi mulo pour TV chaîne mususu ba bimisi kombo na zo biloko TV ah pardon vraiment là c'est beau garder la presse hier ça la VPP vérité pour les bégors de la presse je ne sais pas moi votre réaction par rapport à pasteur na biso autonome bango lelo si tous les 4 pasteurs autonome bango Michel Bakena Moïse Bakena comment peut pasteur parce que comment pasteur ah te na saloye Nzambe réaction na ngezaka ba pasteur na bazonga mboka tozongisa kalamba imboka tozongisa Michel Bakena mboka tozongisa Herman Kasongo mboka pour les lois na batu mususu kuna na mbujima ba yebi théâtre te soka zongi pe mboka ke ko pesa bango ba rep tout ça ko sala mie kuna batu ba yemba ba kamulango baza awa na kisasa batonde ebele azonga kuna akende ko yembela batu kuna ba église des akuna ebele soka ko sala ba film porno batinda na Zambie c'est normal pour Kinshasa c'est la capitale Kinshasa zamboka mobimba Congo soki esali kambeba c'est le Congo qui peur. On se comprend. Donc, tout ça, pour ça, il y a Makambo Anati. Pour n'engager, il faut qu'on ait envie par rapport à Cité Bethel aux églises et à Frère Nabiso Moïse Zimbi. Et ça, que non, moi, je suis bébé ma solo. Papa n'a pas de Makambo, bien moi, je suis bébé ça. Moi, je suis bébé parce que à l'église, l'église au fond, en 2013, 2013-14, tout le monde a kizaye, azo sala film, azo te maboye na bablo moi ba loge. Et ce que lui a été, moi je n'ai pas battu. Eh bien le bible oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 ti le 2019 koli mo yate oyebi que ça la pas agence eza ka moko on a déjà mon njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens veulent commenter mbala moko papa ni les akule JB service et ça kaka on est ça oh mais ça ce soir ah usanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la carte ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya derrière mo kuza wana ya football modité maman dit ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi toza a pona vino to sa musala pona vino anja munderité mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazo lubaka reka papa foideleo umida igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Et ce que l'on a été, tu as gégé. Et belé baleka les loyo. Merci beaucoup na Rochibak. Bah tu as raison.
aleka lobi baza au moins babala te baza na bango baza basi na misala na bango mabe bino bomona yango gege totiki eleke ka bongo ye moko aleki na télévision lobi nga soki balobi stade Martyr Mobimbe sangeli ngai balobi bala na kobala te ndenge nini tata mokolo bongo 55 ans te aza 32 ans 32 ans banda bolobaka 32 ans til en 2020 32 ans ah tout à fait mezo bima ta mezo dessiné 55 ans yozo ba 32 ans et bon yozo na âge oyo lo c'est que beaux âge moko na ye tega za leki mais à 32 ah 32 ans wana na ndimi yango ta comme pena na âge yo Jésus akufela ngaleki kutu il faut za na mbana il faut za basi za l'engager Moïse akoza mutu moko te stable te na vie mais Moïse angi mbonga ko bala asenga to salela Zakari chaîne opération salela Zakari chaîne to ko sa pe opération to balisa Moïse mbi 50 000 ou bien 500 francs na ville province à Kinshasa akobala poto ko bakeno azangi mbongo soka azangi mbongo aloba to sangisela mbongo c'est normal le choix est clair donc toza posa ba makambo na te Neymar omoni mboko yo to komi kozonga sima lelo yo ba mitakala ngo komi pe kiliki to komi na ba période ba film ba porno bino kozo benga mutaka ngana zo benga ba porno et tout le monde zo ko beta bo la mutelo mo omoni bo photo lelo e bimil susu babando bo yango to ko ba eza monter ba te eza monter ba bi eza monter ba comme internet to ba ka te photo eza monter eza yenga na pamba te Neymar de la presse so monika likambo pay yeba ke likambo eza pour les lotos ça va bandolo baté kalamba ya beti moi c'était moi soane ko za ba beti pa ba kuluna ko seli kalamba mais kalamba tina nino le télévision senga ba pardon c'est que oyebi likambo Michel Bakina ni Mike na le kalamba oh ba mesa kinga quit lelo boy alega senga pardon c'est que oyebi likambo ne nande ko na nga man kasongo pam aleka na télévision et puis aleki azolela c'est que boza ba conscient et basi na ebité baza ba yeb makambango azosala ozo comprendre na kosenga kaka bazaka basali mabe baleki basengi pardon baleki basengi ba pardon tout reporter ni maso ba pardon na bango te balukela bango siège ndenge to mona bandumba kisasa babike non en tout cas na kisasa to kovana te bolukela biso paka juma bache bango na ba paka juma ba mususu bakabola bango bacha bango na ba mompono bango pe baluka place bacha bango ba passer bazo ko sala ba film ba porno ou bien ndenge nini ba yembi ankolo balukela bango place ata na suka kisasa kuna na sele ku bien na malwe bazala kuna ole bazala na ba capital bazo ko déranger ka biso lelo o mona pasteur boy moi muke boy a uti église passer à lobby kende mama na yo azandoki mwana ko makana ndako boy mama yebise zelanga tamai o yelanga mama ko yebisa ngate ba yebisa ngozandoki sino tena ko tindela wa moto yo tindela mama na bino moto ndenge nini mama mutu aboti ko mo tindela moto eza mabe makasi donc l'échec ya mboka na biso eza pona ba konzité eza pona basali na nzambe lelo à l'époque ezalaka soki likambo ekwei na mboka okomona bakere pa ba homme sage ezaki bato bandoso na nzambe en direct bayebisi bango ba homme sage bayebisi nzambe tosali ndenge nini pona likambo solution mona na mboka nzambe apesi bango makanisi ya kosala mais lelo ba homme sage tozana bango te tozana basali na nzambe bazosalela nzambe bayebisa biso to ya dollar emati kuna banzela kuna eza ya mabulu ndiye munoko ngando na rompwenga ba mituka ekendaka te nzamba alobi nini mpona mboka omona mutu moko aloba te omona kamba moko botola mboka o nani mutakala kingane bimi neto yoki ko mutakala soki mama lo mbongo soki ne eyanga ndenge mususu. Vraiment merci à vous ma téléspectateurs à tout balingati la lâche des morts de la presse là c'est Bogard de la presse azala kabongo bon message na merci na appel na bino ba content na bino et surtout ba conseil na bino et ça la bien makasi Bogard de la presse je crois qu'on est arrivé à la fin de cette émission je ne sais pas moi votre remarque ou c'est votre conseil na ba sana nzambe otozana bango je ne sais pas votre mot ko ça bango ndeti nini ou le roi petit front na bango ça ce ko bango baza ba yaya na yo ce ko fandi bango to stora na bon ponanga tant que Kinois, tant que Moulouba, bon pas ça bande qu'on a balouba. Nabato tout bakendaka église, en tout cas boy retenir boy. Kokende église eza synonyme ya koleka muto akendaka église te na bonzambe. Elingi kolobate ke yo ba français belé ba bible belé ba chapitre belé na mutu oleki muto asimbi micro ou bien muto asimbi micro caméra na bonzambe. Biso tout ozabana na nzambe. Botika division bino bozolo bakeno ba musicien chrétien bango baza ba païen. Tant bino boche division on a c'est que taximen chrétien azali taximen païen pe azali donc maman na division et ça normal te pona nga na kosenga kaka ke bokenda ka susu ba église te ça c'est on detsinde ni ka ça mbelaka na bandako lelo misale za na mboka te pasteur fandi sibatu
mayanga ni tongo midi pourquoi au sala raté lobi bo na butu osimbi lichette na tongo yo wana komi musa na nzambe eza normalité ba to ba kenda ba église te ba sambelelaka na banda kuna bango puisque auto komi komona komi pire yana yebiso yo e komi mabe makasi yo soma mutakala ne mona semi ata mutakala ya simoki mbangu ata mutakala ba église de noir omona bango mais pona nini ezaka ka bango batu na mandala la oyo eza buzoba bango nde kutu bazala ba plein belé lelo passer pour fêter bonne année faut batele kitunga oh bakotelo kitunga ne nyoko sala te oh ne papa ngane na zabo na mona passer monga ba misi azo ba ke ondenge zabo e passer na bino fala ta propre za la bien talaka représentant na bino ba vese ya bien ezali ya mikolo yo passer akomi babilo ka mikolo yo oh yo passer akomi basombelo sustina veste apparemment comme beta matolo ba passer ba komba ta ba matolo il faut tout arrêter ba système oyo ozo comprendre eza normal te ponanga bato ba kende église bokenda na bino mais yango nde bino bozo kufa kufa lelo kala ezaka soki mutu akufi boye omoni mutu pa kufa otali boye e umeli ba 87 ans ba 70 ans mutu adaye mais lelo po mutu akufa boye 30 ans okufi nini ote o passer à lobaki milimu mabe milimu abimpuko tout ça lelo mutu akomi okende pourquoi pas masoka lekika na ndeko sans effet na yo au nom de Jésus oh tina mpuku tina mpuku donc c'est normal te Neymar pour na biso il faut tout arrêter netinga na kena na église te na yesu mama na mukolo nga yo ko kende église eza mukolo nga na kozala susu mwana na yo te nsambelaka na ndako et ça là vraiment moi bien président mon abamota trop bas charge. Beaucoup de la presse, je crois que nous arrivons à la fin de cette émission. Je ne sais pas moi, tu as des personnes à dédier, tu as des dédicaces et que ça témoigne sur la fille Moïse et na Negonabiso Peigné parce que voilà donc pour l'État il faut appeler ça moi na moi sur Eliane. Est-ce que vous êtes sûr que Eliane a gagné la procédure na l'État a gagné normalement ate bache bambongo na bango ata Moïse mbi ache bambongo na ye o ya skoka bato parce que zambongo na ye pété zambongo ya peuple congolais mais Moïse mbi andimi alobi boye na on va faire la fille a pesa bango $10,000 papa na maman la fille baboy babé faut ça mon soit $40,000 siko nathan on va na bango à faire passer moi na bango bâton papa siko a comme si maman na marchandise c'est pas Moïse mbi biso peto kendaki wana na ba Yves Pan to zai bato ebele ba pesa bango $10,000 ezaki pona net que baleka na télévision te baloba babuzo ba pasteur ozo comprendre bana mwana lobi non opesa nga bon point c'est que oza conseil makambo sala c'est que oza musana nzambe te yango mwana lobi bovana na ba $10,000 na bina fati $10,000 wana eza biso peuple congolais bana mboka botelema bambongo bino opesa ba pasteur eza mbongo na biso moko ngai na monaka petit sœur nanga azoko yiba maman mbongo chaque jour mais soko kebo asaka toujours na église mais yo mbongo ezoko bunga kuna na ndako yo na église opesa ote tala kaka mama yeba te mais mbongo to pesa kanzambe po ebakisela mama mbongo oh yo pasteur ye moko na ngutu azo futela ana lupango te okende opesa yeba mbongo ozo yeba mère azo se débrouiller ote yaya ko yebisa mère te tala kaka boma moto yo mutu na nzambe okomo bana na boma moto tant yo zo pelisa moto nani ngobomela yo ngana boma moto net makambo ba Moïse mbio toko boma moto te pression eza makasi toko tia pression na kati sina libanda il faut bimisa ba xénophobie mususu ebombama ndeko nanga to banolo ba keza vérité te eza lukuta ba faute ezoko leka ezoko lobama ti okomona pene ye moko aleki na télévision lobi te non bolimbisanga et vous allez vraiment moi bien. Vraiment, merci à toi, Bogar de la presse. Merci à vous, téléspectateurs, la chaîne de la presse. Merci de la patience, Nabino. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Je ne sais pas, personne au code dédié ou ça va dédicace. Dédicace Ming na opesa na moto à l'équipe animateur tout. Vient na Célo Scram, Marc Olivier Marc Andy. Vient na président Ferrego la Jésus de Nias. Honorable Jekoko Mulumba Soso Pembe ya bana Kingabwa. Bambota trop vient na pas refi bambota trop na peso bambota trop na Pito Luka la référence de Kampala Pito Lukaya vient na choisi Matata bambota trop na Dorcas Lemba Pomme Vert bambota trop na Nathalie balobi Nathalie bambota trop et puis Yoyo Mafolo bambota trop na Niclette Douma
balobi groupe mbanga na mbanga ne tombera jamais ndeko nanga aimé na Belgique bambota trop bana Luanda tout ba combattant tout ya poto ya Afrique du Sud. Merci pour l'appel, je vous aime, je vous adore. Continuez toujours de s'abonner à Wabalobi mbanga na mbanga Bogard de la presse. Merci Bogard. Là on est arrivé à la fin de cette émission. Vraiment c'était Tina Lash Neymar et Bogard de la presse. Je profite de l'occasion de saluer celui qu'on appelle Lasconi Mbouzon depuis Paris. Lasconi Mbounza, salutations et pourquoi pas à Flash Edo Flash, salutations à toi. Et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle l'homme du moment, l'homme assez pas sorcier, Igo Kolo. HK, l'homme assez pas sorcier, Igo Kolo. Et pourquoi pas aussi à Fiston Bilengue, Nemo Sosanga Biente, Nemo Sosanga Kilo d'école Mobutu, mon frère, moi depuis Luanda, salutations à Rwanda. Et pourquoi pas à Bernice Odia, ce qui lui passe. Docteur Def Njadi, les Teta, don de Dieu. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie, toka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur Wana. Mbango pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV na bandeli CPLA TV Décodeur à CPLA TV ba chaîne tout ya Kinshasa, ba chaîne tout ya Congo, ba chaîne belé bouquet na epo tout sur les nyonso ba clip tant aux autres mabozotan. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV. Awa suite fait ya maladi nyonso yoka mwali solo awa papa France solution ezali ngai mama na bino nazaki na pasi na bana la pongi te ben somni l'air nyonso hémorroïde bimisa bapota penzati na liboso ya biso basi na boyo la moso nte pesa maladi elieki nga na kati ebimiti na libanda ti na musopo ya biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka na zui bido kaka moko na melaki ya papa François wana bakiti ya bokoko na zui déjà solution na komi kolala pongi na komi kolia bien nausée esili koswa pe esili mbala moko. Donc solution ezali soki mutazo kosa bino bakokokosa mate yaka soko na pate maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution kobika. Oza ndeko nanga mwasi toye na ye awa po oyo eza atake ya thrombose. Totamboli deja mwa mingi ake babisika mosusu azwi pena lobiko te, yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu. Bon, nakomisi nzambe nga nazwa maladi ya mokusa, nazwa maladi ya mokusa ekokisika inane na 7 mois. Nazotambola natemoli Luanda mobimba bana bebisi mbongo na bimba za Congo eloko moko te nazongi liso Luanda kokozonga nazongi Luanda naye okutana na papa force bakitokanga batetima yango tetima oyo napeshe eza kopesa ngai yango ekolesinga yango nakumisinza mpoza nzambe kanisa papa bafonse kani pesa maringuya okoneka mariela ebakisama na likolo. Centre traditionnel naturel Docteur Afonso 100% naturel. O segredo das folhas